www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Péné. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Pas d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Mokolo na kokufa kake kobeta shitachi malobela nga maloba na ngai ya suka soki mopaya ayeba lobela esango na mesana kolata kaki lokola lwambo na mesana kolata kaki na lipapa o nga nayebi yo mokolo tokokufaka tokokendaka na dra ya pembe. Ça veut dire papa Lutumba pas son âme. Donc toya wana tongo lelo pour nous rendre un dernier hommage et voilà. Na ko buga lukuta te pour na micro. Parce que so mutakufi lelo balobaka ke noté à la gueule non. Ngabina na zwa libaku wana te ya reprocher donc le vérité. Mais dis-moi que na 5e édition il y a mwana mboka nazalaki mutu oyo Pole Mukendi aponaki na honoré papa Lutumba na nzembo mabele na grand hôtel comme Pullman alaki wana tant événement esili bamemela papa Lutumba vidéo ikoyeke sama ngwana mutayemba kya nzola ikabuse vraiment nazo ba prestation monga mona satanda kite yabo monike liwana e bien que liwa zanzela biso tout toucher nous yango na na tongo lelo ko rendre un dernier hommage.
Oui, d'abord, on a remercié nos presse. Ah oui. Merci beaucoup. Le message est dit que papa pour les Balelo. Il fallait qu'il y ait 13 heures. Mais service, c'est bon. Il y a dans l'hôpital cinquantenaire, dans la Moireta. Il fallait libérer le corps de colonel Moko. Si maintenant on est obligé à papa. Donc, d'autres Balelo, presse, tout ça, la Moussala, quand on est Messana. On a habitué jusqu'à tout le Kende. Ah, surtout le Longa, toqué na place des artistes. Voilà. Après, on a un autre qui est na Isangi. Le vent d'Akuna Tiba 16h30. Bon, on a parlé du peuple. Non, tous les artistes, eux ont manifesté des îles d'abord. Voilà, on a le bilan à Waté, mais on a par exemple, tout à l'heure, on a qui n'a héritier. Voilà, donc, toujours surtout dans la poste à bêta. Liste de Bibanki et le Bamaki n'a presque, voilà, Batanga comme un orchestre. Je pense que c'est là qui boirait. Il fallait tout le monde se manifester. On les a dit qu'est-ce qu'on va contacter. Le bateau Moussou va au Kasabaza Libanda et Mboka Nzoka, Baza a un akacha Mboka. Il y a quoi n'est-il pas beau ça dans la liste, mais vraiment le président Verki ça s'est rectifié les Camerounais. Bateau Ndio se presque va rebêta ou va manifester des îles. Oui, ils ont l'élo. Corso que Bimi, il y a un palais du peuple été, il y a un pan on a eu, on a Isangi, on a des familles au Lilay. Maramunu surtout ça va. Oba nous toyoka kiwana ki Oba bundi o commission bundi. Jamais. Oh mutubale mbongo jamais. Voilà, mbongo bimaki, to remercier Premier ministre Nabiso Bruno Chibala pour na oya salaki. Vraiment papa Koufi samedi mais ayambi déjà quelques musiciens dimanche nango pour na tout na bango to sala ndengini. Voilà, et comme yo mutuba garder mbongo no mbongo ezali na ministère de la culture. Et puis, sous contrôle, il y a battu hôtel de ville. Donc, il y a heureusement on est là. Quand tu vas te les landais, parce que comme monsieur Salagi Boy. Avant, je vais 25% ya mbongo basengaki po yo lobi nga par exemple na sala reloko boy. Ba pesa na 25%. So ba moni osala ngo bien de ba baxelio. Talaka 25% et ça rien par rapport à 100%. So ko moni bato ba baxeli ba mbongo c'est que musala sala magi bien. Donc bato ba mitungisa te tokoki ko welela d'abord kutuma nazoka makambo ya mbongo te mbongo mutumo aliaki boy. O papa Verki sale mbongo boy. Vraiment makambo surtout que là on en soni. Et récemment le bagage internet est remplacé à bibliothèque. Donc, tout le monde en internet, c'est la vérité. Nous avons profité, on a profité, on a Sabino. Comme nous avons dit, nous avons bien. Mais nous avons d'abord, nous avons titre. Au moins, un titre, ça n'a rien à voir dans la réalité. Et puis, ce que vous avez dit, c'est que parce que vous ne vérifiez pas, avant de commencer, vous avez dit que internet, il y a la Bible. Donc, à croire déjà, on dirait Jésus-Christ dans la Kiwana. Il faut pour nous avoir une investigation. On a dit que c'est peut-être moins pas moyen. J'espère que la chaîne Oyo n'a pas besoin de travailler, pas plus de moyens de recherche. Oh, tout le monde qui wana yangote. Nous remercier Excellence Vital Kamere, pour Ayamba qui famille papa Lutumba Lobby. Oui, quand nous avons mokonzi, asali geste na comme écolo. Nous sommes tous ces pénango pour remercier bakonzi ndeng bazo sala. Encore une fois, merci à papa Bruno Chibala parce que a salaki ils ont raté quoi. Encore écouter les lombes dimanche, tout ça n'a déjà dans primature. Il fallait que ça la n'engona. Moutoua il m'a imité. Oh Azamonika a ton dit dans mon lobby. Nous avons posé une question. Bravo l'artiste. N'eng boyebi que l'artiste c'est le toujours bien avant ce que prophète, toujours bien papa c'est mon prophète de Tumba. Oh Maramba Loba qui a toujours mon Ezo Salema. Bravo à l'artiste pour tout ce qu'il a fait dans notre musique. Bravo à l'artiste tant que père parce que ngai na a rolé la père autant que papa. Au bon moment tu sais né Robert Lutumba ami d'enfance na colline banana na 5 ans. Masala to colline tili loza na poto tous ala donc dans le baga bravo merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous c'est ça. En fait c'est ça là qui délégation tout aéroport. Quand tu es aéroport, il fallait que un ministre n'a pas représentant qui chargé à coordonner événements et à coordonner une commission pour les obsèques à papa. Donc, il n'était que normal que tu es aéroport et puis tous les camarades au podium pour annoncer qu'il y a la paire. Parce que vient na yoko ta vient son azoyemba mais ngape fallait na tchama voix na yembe la père avant que côte sa père na mort mais pour solo là qui quand même pour solo là qui ensemble na le droit de si tout solo là bien tout solo là ndenge bandeko balati ekoti bosu pour moi musicien alata
nombre ba modèle à bikoti le roi la papa le tumba à kotisa et koti oyo à la mode yango moni ba notable nyonso na e ba bilenge belé balati likambo akaki na lipapa papa le tumba yemba yango ayemba ebele testament papa le tumba koma kango il y a plus de 40 ans abandi d'abord à lobi que soso ekolela sima mwango nga tongo ekotana tongo etani eza ndeko ya makambo basusu na mawa basusu na bisengo oyo ya biso lelo ezali mawa abakisi albi mokona okufa kake kobeta oyo kaki kake te nani même tango ebembe na ye avion eza koatterrir na aéroport Anjili kake ezobeta kaka na même nzembo alobi na mesana kolata kaki na lipapa mpo nayebi ke mokoto tokendaka na dra ya pembe tolandi kaka maloba banda na ebandeli ntina awa na moto nanga bokamata bosala monument nyonso wana bomoni ezali testament ya papa toexécute yango pa parce que aza prophète oyo nyonso ye alobaki esalami ka ndenge alobelaki yango. Merci président Emile, moi liloba na famille de bana oyo atiki liloba suka liloba na biso na famille ndenge moko papa Lutumba azaki papa ya bana ebele papa ya bakoko ebele ya solo toza na bandeko na biso tolobi ke bana na ye oyo aboti na makila mande oyo ya makila biso nyonso na oyo ya makila tozali esika mo lokola bana papa Lutumba nyonso tozosala se ke baobseka papa Lutumba eleka na ndenge elongo bani eleka na dignité nyonso nde eloko ya monene eleki yango wana.
bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo jwani mbole na mawa wapi yo esika na motema o ozi ekotangisaka ezali mpona mpasi eleli mpasi ya moto ngai nayeli ya nsima okoki atako banza otiki moto akomela opona yo olengoleki metole mama mabele okonalela yo bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo jwani mbole na mawa wapi yo bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo jwani mbole na mawa wapi yo bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo jwani mbole na mawa wapi yo bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo jwani mbole na mawa wapi yo bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo jwani mbole na mawa wapi yo bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo jwani mbole na mawa wapi yo bandoki bazangi ndako nsima ya mangunga ntongo ekotana ntongo
nakamati banzembo na ngai nyonso oyo nasalaki na dernier jour na ngai ya vie nalingi napesa yo yango kamata yango bimisa ngabina wi nabimisa bon nakofuta combien abi te kofuta eloko te mpona yebi te mpa nazokende seke soki eloleka ndenge nini bajour eleki nde na moni me vie na nga wana ayebaki o ayebaki te parceke moni na ndenge ezalaki ondire moto ayebaki te kokoya alors nazwa ba evre wana bientôt oyokana na marché wana ye napesi mbala epele oyokaka ngai na bamusicien mosusu tozoswana nakobenga ngai abifilkis tala moto wana aza peti na ye osala elongi te sala boye omona nasali ndenge atindi ngai omona kaka mpe ekwei komaka bamusicien d'orchestre osala boye soki eza nango yo te donc mpona ngai ifo osolola na baleki na yo donc makambo nyonso azokoyosa ngai bato mingi bayebaki te ntan mosu akose déplace oyatina biro na ngai na ville na soboda aboya abi turkis na ye lelo nalokaki ozonaka biso ndenge tosololiki donc ngai nasi na yo tozali wameki na kubutu Section halte. Merci à nous qui protège pour le travail Corona
ya papa lutumba nsima okima kokufa masumu maleki kasi kombo ya nzambe ekozekala seko oleli masabatani ya koleka bato kasi ya kobamelika modele ya kokazabe Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est belée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babi non, donc zonge là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film nigérien, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est vous un numéro, bottine de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être bottine de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.